Tu touches à ma maman, tu touches à moi. Je vais passer à la télé. Pour na la mutu nyonso akosimba maman nanga. Obo simba ki obo sakana ki obo lobaki, c'est fini. La récréation c'est fini. Sans sakana et si on a peine je vous dis, même si je reçois 100 000 appels pour me dire de ne plus passer à la télé. Le lo wato nanga te mutu na se na ozwa wato wapi. Na ozwa mama musu wapi bino bozo sekana ba mama bino yanga akufi pona ba injure na bino. Seigneur merci. Au PC ba maladie ya mitema te, ba maladie ya ba tension te, ya eloko te. Au PC ka monene ya kimia ya esengo. Ate ye l'équipe ba leli tuma et l'équipe lui faut tonner l'équipe. Minzamba sepeli na mokili ale qui sort à travers cette maman. Donc tu n'as pas le choix ba changer à maman te. Mutu nyon son avis a na passé na ye. Mutu o azala na passé ya ba simba maman na ye na mokilo ya senani. Nanyangwa kolinga ba simba mama na ye na mukilio ya se peut-être bino bolo ba bongo pona ba fingela bino ba mama bino te hein to ba finga ba mama bino ba makambo esukara na entre vous là-bas na famille hein, mais pas il faut tous à la vraie dada loba ki boy oui na loba ibo et poser bino problème pour nini quand je dis que je vais pas jouer chez SB et poser bino problème pour nini na ba tukuna bazo finga mama na nga na kombo ya SB bazo imile maman nga ba finge biloko a 4 nzoto loko ba mona ta place à longola déjà bilamba et vous voulez que ba sollicite est-ce que nga nazali na ndeko zela kutu même appel à kuna je vais changer mon avis et ça mon avis bino bolinga ni na lo ba ke na ko jouer place bazo déshonorer maman nga ne na tinde kuna na dada zo finga ma pour maman maman top azo finga ma pour na mwana na ye pendant 4 ans ngo tozo ke ne bo finga maman top dada salara audio dada salara vidéo dada déjà finga mutu na YouTube pour lelo o bino wando baki a finga mapona mwana na e ben insulte ben jure o nyonso bino bo salaka bo finga depuis 2020 bozo finga bo enregistrer pour bo finga e ezalaka pona nga dada et aujourd'hui vous ôtez votre voix pour dire que bazo finga ma non vous êtes gentillité franchement vous êtes gentillité pour ça là mon makambo tal bobi e nga peso likambo e komela nga tom suku na ngai na jure mabe. Bienvenue chez nous, nous sommes sur Dada International, le choix de l'excellence avec votre humble servante. La femme a plusieurs options, la daronne de multitudes, Dada International. Donc, nalinga bino mingi, ba onyo so balinganga, ba ope balinganga te, nalinga bino mingi parce que bibi to linga la biso na biso ndenge to milingaka. Voilà. Nous sommes là, je salue la famille Libota, la grande famille Libota, oh bah l'andrabiso partout dans le monde entier. Quand tout le monde est famille Libota, donc je salue tout le monde. Donc on comprend que tout le monde est famille Libota. Je salue les compagnons de Dada International partout dans le monde entier. Je salue mon vieux Alain Sikiti. Papa na grâce en direct de London. Je salue mon ami, mon pote RK de Bruxelles. Mon séjour à toi, René Kabassel de Bruxelles. Et à Kinshasa, mon ami, mon pote de longue date. Je te salue, ma chérie Sada Yakini, diamant noir. Babi, moi, c'est Libala, moi, c'est Papi, c'est Lambongo. En direct de London. Pourquoi pas aimer Kunku? Il y a Sam Nkoukou, Nabosani Télé qui a moto. Jocelyne Mat, en direct des États-Unis. Je suis là devant vous. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Je suis toute seule. Je voulais être seule pour par rapport à Ngamoko. Voilà. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour notre soutien, merci pour notre appel, notre commentaire, notre message, et ça, nous biso bien bon. Ah, santé qui to quoi, to bois kami paya. Qu'est-ce que comme coup mais ça va, nzamba zamba ramnion ça. Kitoko, avant de commencer, nous allons parler un peu à film et la biso Kambo ya Mabele. Déjà quand je parle de Kambo ya Mabele, bah tout bazo comprend déjà c'est Bellevue Télévision. Donc allez vous abonner, bokendeko tala kuna nyonso za la éducation qu'on s'est retrouvé, na maramba bonzambo s'est retrouvé, bolingo s'est retrouvé. On a héros ba e batale la kayo. Il y aura famille boté zong ici. Ba yo kisa masonité. Papa ya obafele bana bitike osingi ya baveve mosikoli oyo asikola nga ye liboso ya banguna nanga
alangolanga na maboko ya baini na c'est avec assurance na koyemba yes azali lisungi na ngai yes azali lisungi na biso famille Libota yes azali lisungi ya maman langa maman chérie mère top babi moi ça zanga génération toujours donc nous sommes là to kende ko consommer bato nyonso balinga théâtre balinga maramba bien to kende Belle-Vie TV wana ezala so kinzembo ateleki na TikTok eleki pour comprendre oh Belle-Vie TV makambo nyonso kitoko merci à Maman Luba je te salue ta dingala par mon ami mon pote je salue Yamsi Yambe Dieu mundir ba pourquoi pas j'aime wa toujours tozana tozobeta masolo to kota lelo na actualité na biso depuis un certain temps tout le monde parle que des dada des mamas top bamsu balobi na ndenga malamu bamsu balobi na ndenge ya mabe nazo ba appel de partout. Et on a dit non, aujourd'hui je vais être d'abord seule. On a dans le loba, binoto sur la nous dans commentaire. J'espère que beaucoup loba. Voilà. Et que yezongi, mama top, tout là. Yango ya monde on a yeba. Batum so soit loba, oh mama top, azo fingama pour na mwana na ye, il fallait pas à sa sortie médiatique. Et là, pourquoi sortie médiatique nanga est déranger bino? Il y a beaucoup de gens au bazana na mokili oyo bayeba dada tamsuka po na micro bamsu bayeba nga na théâtre bamsu bayeba nga na journalisme eza cop na nga na bandakala eza première fois na nga na sala sortie médiatique c'était pourquoi c'est par rapport à les insultes qui touchaient à ma maman qui touchait à sa personnalité oyo bandai ko arranger ngate et bandai ko arranger famille te ezo arranger entourage na été on est des humains hein c'est un peu de réfléchir non pour le ba kaka po bolo ba po ezali kambo ko elibinote. Ah, pour la nini bosala bongo ya mo bozolo bana ba sentiment kaka pour batu ba mona ke boyebi koloba batu ba mona ke binonde boloba bien ou bien te pour na kotaka ba vie nani yango kolinga basimba mama na ye na mukilo ya se nani yango kolinga basimba mama na ye na mukilo ya se peut-être bino boloba bongo pour na ba fingela bino ba mama bino te hein to ba finga ba mama bino ba makambo esukara na entre vous là-bas na famille hein, mais pas à la télé quand ça se passe à la télé vous voyez combien de personnes au ba monango ba autorité il y a plein de gens tout ba to ande ko respecter biso bo finga mama moninga ti na kati na mochopo bozamite mama be makasi et puis boya koloba il fallait pas les cas dada zo finga ma pour maman maman top azo finga ma pona mwana na ye pendant 4 ans ngo tozo kende bo finga mama top dada salara audio dada salara vidéo dada déjà finga mutu na YouTube pour lelo o bino wando baki a finga ma pona mwana na ye ben insulte ben jure o nyonso bino bo salaka bo finga depuis 2020 bozo finga bo enregistrer pour bo finga ye ezalaka pona nga dada et aujourd'hui vous ôtez votre voix pour dire que bazo finga ma non vous êtes gentillité franchement vous êtes gentillité pour ça là mon makambo tal bobi nga peso likambo e komela nga tom suku na ngai na jure mabe to monango na TV to monako to mona basimba mama Gabi Gaëtan bima abina maman na nga na lingite na tala ngote miso pas Yves Pan mon ami que je salue asilika ke na mama makambo ke na parquet maman nini oyo ya théâtre à télémaka pour venir contredire Gaëtan pour télémi à soutenir maman na parce que maman za maman maman taza koka maman taza kizengi ataza mabe aza maman na yo le quoi déjà bimi nzamba sepeli na mokili allez qui sont à travers cette maman donc tu n'as pas le choix pas changer à maman te mutu nyonso na vie ana passé na ye mutu o azala na passé ya malamu azate mutu o azala na passé oyo soki excellent parfait azate pourquoi parce que biso nyonso ba mabe to sala na passé nde to fandaka ya moto réflexion na sala eloko boye cette fois-ci na ngate na sala esusu boye mais bino lokwa besoin na bino wana boza ba parfait boza ba excellent na makambu tutu to nzimi nga na lobai biso to bandonzima ka bino o bozali o ezali to lobai to konzima bino parce que bino bozana bino na ba mabete ba mama bino bazana bango na ba mabete ba uta likolo place ba botama ba ya ba sala makamba boti bino bokoli na bo santu mais nga na yebi bible lobi o asali mabete abamba mwasi ya ndumba libanga mutabambaka ete à l'époque Jésus kutazalaka et bon o ya lelo o ba ma chérie mon frère ba ke ba zongi oya lelo oyo ko bomane komi ya boy ko yina na ko tana poison ya boy
ne bino penza botelemi pona olobake mama top pas na passé ya mabe na ebisa bino na émission elekaki botika ye botika ngai tolingi na miniature na bilongi na biso te tolingi bino na ba page na biso na tolingi bilongi na biso pe na ba page na bino te bolobaki dada na kuta yebani te asala joua bien te aloba bien te mais ka bino wana bozwi pe na tambo sokoli pe makasi boye ko lobela ka dada na o joua bien te mais na côté bolia ba argent sale moi o ba argent sale na kombo nanga ba argent sale na kombo mama langa mais moto ayeba o jouer te bo ami te mama bepe bo alokuta moko boyebi ngate mais boyebi ke na kana bala mibale boyebi ngate boyebi ke na sala théâtre boyebi ngate boyebi ke na jouer rôle mo ba tanti na ba tonton bino ba ma chérie mon frère bino kuna ba bino na occupé bino te ya pardon nzamba boma mokili po na bino bible boy to solo na bino to lia na bino to tambo na bino to fana na bino mokile kufa Sodome Gomo pona bino bata makambu mabe yango bino pena ba omoni bino bokosila na nango kuna ti bokosili sala ba minya na ba analyse na bino ekezongi o rôle nini o ebi théâtre te na tata oko jouer sentinelle oko jouer na bar oko jouer domestique sorry oko jouer patron rôle amukie ezala te na théâtre. Voilà, toujours continuer, toujours quand on est dans l'obaki, donc nous sommes là. Likamwa mabele, likamwa mabele, des oko bakoba na Bellevue TV. Babi avant longo la poche na liso na ya muninga longo la non liso na yo. Longo la liso na yo, ba ma chérie mon frère, ba maman ba bota bino mibali. Bokoma basi. Nanya loba na bino. Bongo loba ke bozai na passa bien, yo mto zai mobalo komi mwasi ozana passer ya bien. Oko pina ko tia mutu boye musapi nga pena na place o tia mutu ninga boye pona oloba mama be na e na on préféré pena bino bozwa na tangawiz bozwi makasa tomate bozwi ba vix za ngo bela ta ba matala tout ata ba oh basi basalela nima ba matala tout mataba ba chinois bo tuti bo baki bozongi na mibali boyo luka baninga na bino mibali pona sur bino kutunde mutu bo botaka makambu. Boso babanda ofinga ba mama bino so azali ba personne publique bonga boya kutunde mabe batumsu ba lo ba poani Davina ma chérie je te salue ma petite sœur Davina Pamiche ba réagir te Pamiche na Davina ba réagir ndeni ba finga ba mama bango te hein ba finga ba mama bango te trop c'est trop na nyanga ko linga 4 ans ngoto okende mama na ba finga ke ba ofinga tina kata nzoto Bozolo ba makambo ezo honoré te nanya kolinga vraiment. Est-ce que vous comprenez après un peu makambo ndenge ezoleka pour me dire que fanda kimia ko sale yongo émission on sa na ba chaîne na bino. Megango ya bino to nini. Pourquoi vous voulez inventer des choses que ozo finga nani déjà na finga bana na banze émission. Nani. Au contraire, vous faisiez les émissions là-bas pour insulter ma maman, vous faisiez les émissions là-bas pour m'insulter. Bon mon ngana on calculer bino. Il ne faut pas faire de choses juste que pour que bino boyebi ko sala makambo bino boyebi ko loba. Moi je étais bien éduqué. J'ai été vraiment bien éduqué. Preuve en est na respecta mon tout na kuta na théâtre. Leki oui, na zaka un peu difficile. Oh leki na ngape Davina sanga, ozaka un peu difficile. Nga Davina ebisanga Davina pour ma petite sœur. Elle sanga ozaka un peu difficile à quoi approcher hein. Mais si on va approcher tu es une bonne personne. Donc bah ils bon ah bon essaye que tu bien bon ah aux hommes t'as mis balai pas yebisinga c'est qu'il faut na changer c'est comme ça nzamba salinga bongo tu me ta salinga conseil à remarque mon roi bongo comme que bo fingaki bo tongaki bo salaki boy oh le bino fi mo ba bi dada to fanda ku na ba camarade so moi mo to tongi pe cousin to fanda ba cousin so mo to tongi ba camarade et bongo nana nga beta na lisolo ya mutu te na mokilio nani likambo ezalaki elekaki na sali sortie médiatique na ngai pour parler de moi de mon travail parce que je fais ma promotion à moi bozui makambo comprendre ngo na ndenge na bino pour venir insulter donc vous cherchez toujours un moyen pour nous refinga ce n'est pas bien
to comme n'attend de la fin to lukanzambe nga po na nga de fois on sepela pour to comprendre que ba vrai visage ya batu to comprendre que batu nini oyo tozo fanda na bango batu nini to liaka na bango batu nini to pesaka confiance ya koloba ke muninga mwana mama ndeko elelo to yo comprendre ba vrai visage na bango. En aucun jour, je le dis toujours. Na royara na ndo finga ba ene ba doyen nyos na kuta en théâtre dans sala ngote. Pose en éducation en raté. Mais si à dire c'est lui qui va toucher à ma maman, franchement je vous dis désormais, tu touches à ma maman, tu touches à moi. Je vais passer à la télé. Pour na roloba la mutu nyonso akosimba maman langa. Obo simba ki obo sakana ki obo lobaki, c'est fini. La récréation c'est fini. Sans ngaro sakana et si on a peine je vous dis. Même si je reçois 100 000 appels pour me dire de ne plus passer à la télé, je vais passer pour ma maman. Je vais passer. Je vous ai donné l'exemple à Gaëtan. Gaëtan Silika. Namakamba maman nae. Aleka Silika benga akenda tina ba parquet, mama kenda tina ba parquet. Ba maman nyo sa théâtre ba fandara nye nana ngoya ko contredire Gaëtan. Pourquoi seulement ce communique mbata puis bino nyonso bolingaka bo pelisa moto, bolingaka bo mimanguna angle mabe, bolingaka bo lobango mabe pourquoi? Tu peux pas ça la bino nini, tu peux pas ça un problème nini. Tu fanda a to mona jour mususu yinda mona maman Thérèse. Aleka à l'émission loba finga a sala nini nanyango a télémaka pour kokoloba ke boye et ça makambo famille a batu. Moi je le dis toujours que maman na yo a maman nanga, mwana na yo a mwana nanga. Maman muninga pe a aza maman na yo. On doit se respecter. Ne na respectera ba maman peut ba na droit à respecter nga. Ne na respectera baleki peut ba na droit à respecter nga. Il faut pas venir à la télé pour rencontrer des histoires ou bien pour maîtriser pour na lukakaka ko salir pour na botsa na ba page pour na bobimisa ba mabe. Non, c'est pas être gentil, c'est pas être chrétien. Il faut tous à la vraie dada loba ki boy. Oui, na loba ibo. Et poser nos problèmes pour Nanini. Quand je dis que je ne vais pas jouer chez SB, et poser nos problèmes pour Nanini. Batukuna bazo finga maman nanga na combo ya SB. Bazo imile maman nanga bazo finga biloko a 4 nzoto. Loko ba mona ya ta place à longola déjà bilamba. Et vous voulez que ba soliste. Est-ce que nga nazali na cause la coûte même appel à kuna. Je vais changer mon avis, et ça mon avis. Bino bolinga ni na lo ba ke na ko jouer. Place bazo déshonorer maman nanga ngane na tinde kuna na on honorer. Vous êtes vraiment gentil dans l'acte au bino bozo posé. Dieu est juste. Toza awa. Mutuna muta ko confesser. Na loba kango mutuna muta ko confesser na tona ye. To tambola kaka to me ma sentiment makamune to mema. Mais mutuna mutu a ko confesser. Alors arrêtez de faire des émissions, arrêtez de dire de n'importe quoi du genre que dada bazo finga maman na epona na 2020 to bo finga maman na nga na sala binoni. Na 2021 ta bo finga maman na nga na sala binoni. Na 2022 na bo finga maman na nga na sala binoni. To na 2023 na début pour toi na août to ke fin bo finga maman na nga dada na sala binoni. Na sala bino lo rotin bo komaka so bo fandi actualité ezate et lo ko sala ezate bo be to luka mo bobe na biso ko tela biso mbongo ba argent sale to liaka. To beto tsaye awa ale boye na e wana bobandi ko sabola wana ngape mwana na e na fandi Nathalie na 2020 na consommer na 2021 même 2022 2023 bo saboli bo kei bo zongi bo bimisi bo kena maman mo livrement bo za même pas na respect ba place ko to bo lia ba 100 francs bo finga bo abusa e bongo ka biso a auto pesa bino telorote poto za pene loko pesa bino te. Allez batuba fanda kaka pour YouTube ngo eza ya bino mabela ngo eza ya bino maito sokolo eza ya bino bilamba to ola teza ya bino na pema tozo pema eza ya bino donc biso tozo dépendre na bino pour faire quelque chose. Non, il faut tous à la gentil, il faut tous à la réaliste. Hermoso ngo sala likambo olingo lo balikambo o mitali pe o mizongi pe o lobite te mama top te. Dango moni place nga na lobaki bo finga nga boti ko finga Belleville boti ko finga mama top pona na nini na voice wana komba mama top ezala kité kombo ya mungongo ya Belleville ezala kité ezala ki voix na nga pe na wanga na te na ndima ke ezala ki nga bo finga nga boti ka mama na nga woni mutema makasi boye eza nini ngo top nga sala bino nini na zala nyongwa nani boye sanga tamsunga mwani no futeli. Azana problème ni na bino. O kombone koma tongo midi pourquoi kaka ye ba sortie médiatique na bino et dérangeate.
Attends, vous salez 120 émissions. Ça ne dérange pas. Mais c'est tout parce que émission, mon corps. Beaucoup fans de langue, beaucoup miko, kokanisa, a fingi boye, a lobby boye, a que non. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Si vous avez une famille bota, une famille bota, opona kanayo, alors que n'est na kanayo zoa kimia. De façon, quand ça brille sur le voisin, total à caté. Total à caté. Au moins, on était et dans mon cabinet, c'était pardon. Là, mais la main, il a là, nanga. Mais vous êtes seulement là, na mis seulement quand on m'a battu. Ko luka. Ba gens 10, bazo luka. Là, ça peut détruire, il y a ko dérober, bango wana, bandoki. Ce n'est pas gentil. Après dimanche, aux Bible, au bonus offrande, pour qu'il y ait une église, au offrande, au fingi, maman, bah, toute semaine, du lundi au samedi. Allez, le dimanche, Nzambo ya sala likolo na se, azotala, Bible lobi, asala miso, po ya mona, te azo mona, matoi, po na koyoka, azo yoka, après afanda kimia, yo batosi, maman na yo na famille, na bino, na veni, na quartier, na bino. C'est parce que aza personne moko publicité. Dès donc maman nga gabi abi so ba fingi top po aza personne publique, aza star top aza star. Est-ce que somme aza star il faut que ba finga e. Tout le monde ba nigérien bazo respecter ba maman ma passe baza wana ba maman ebeli bazo respecter bazo protéger ba artiste na bango. Pour ba yebi ki ba sala makambo ba sala fierté ya mboka. Mais chez nous, on n'arrive pas à protéger nos artistes. Tous les là, ceux qui montent à Kofi, après au comique, on va dès qu'on jouait bien, après qu'on jouait bien, après qu'il a succès. What on a bien au fin, il a un merci. Aïe, penza. Après ça, tension, té, ninité, na monnaie, na penza, de bobanda, au fond de les 4 ans, ceux qui vont finir, qui est bon, titi, le lot, what on a raté, mon tout, na on what wapi. Dans un maman msu wapi bino bozo sekana ba maman bino yanga akufi pona ba injure na bino. Seigneur merci. Opesa ba maladie ya mitema te, ba maladie ya ba tension te, ya eloko te. Opesa ka monene ya kimia ya esengo. Ate ye leki bo ale lituma, eleki bo li folo totone leki. Ale ka boya le makemba na e aza à l'aise. Po aibi ka zana likambu na mutu te. Ba émission bolingi toujours ko contredire, bolingi toujours ko lobana ndenge ya motema mabe. Ce n'est pas gentil. Si tu n'as pas à dire qu'on fait de silence pesa vous obaté. Et ça arme ba faiblesse. Hôtel l'homme soupe ko zapper na nga mona rapé makam susu. Na teli benga bi o za na ngo ya ngate. Na tiki nanga. Na tiki nanga. Batunyo so bana mo ba yaka ko répliquer bazala pe ba star déplace pena na mona ke bozami te mama be donc bino bo sepelaka tant année na année mois na mois jour na jour semaine na semaine ba finga ka mama baninga bino bo sepela kaka bo continuer na ko sepela nga siko moi ne lokwa na sepela ngote donc bo mesana ngabo tu touches à ma maman tu touches à dada tu touches à ma maman tu touches à dada. Nana mutu no finga te mais non solo la na epembe. Non solo la na epembe. Batumsu ba loba, ka po ba loba, po soka lobi te, ba fan na bango kuna ba otala bango te. À la fin di a lobi. Et neti grâce. O ya ko loba neti ngana na ebi kute so to mela ta koka. Maman yo kut na ba non répondre te, mais je vais juste te donner un conseil tant qu'une sœur à moi, une belle sœur à moi. Maman, moi ça ya fifi yaya. Brosaka, baninga ba déclarer ba tongo. Au brosser moi dentifrice, moi parfum na peu. Bateka mon supermarché à moins cher au tiebo ina za na ngokut na sac, so ina lie na sali, aux huipe parfum. Bato yo tambo ya bango, bazo tongo, ozo dégager ma bé. Eza makasi. Moi AP, au nini, au sokoli, au comprendre. Ou à l'huile parfum au tie, moi ça bonga, moi sola bien. Oyata abako pe so ta busy awa. Na minyu kana. Yoka so kitoko yoki pe sola bien bon si pe suka ya hotel ko bota soki moi mpepele ki moi ba kisa boko ko ezale rebelle ofande na moi bassin au récupérer bongo ndeti biso la maman de D tozaka kaboue tu comprends un peu au batel no nzoto après ozongi oyo sa ba analyse wana nde na luka moyen en répondre mais loko là déjà bato yo za na bango ba oya ko lobake tu dégages mal dans la bouche te truc ici donc ça sent mauvais donc je n'ai pas le temps pour toi alors continue avec tes insultes ngolo lemba otiki
Bao balinga biso biso pe tolinga bango. Je l'ai toujours dit bao balinga ngatenga na linga bino toujours parce que bibo bito linga na biso na bino. Biso na biso parce que oya omuna nga mabe a motema mabe. C'est qu'il a botama la mama te. Oh pena omuna nga mabe. Alors tu as commentaire mabe a vraiment motema mabe. Mais nga boy ba ki commentaire mabe et dérangeant na ngonga te. Bato ba finga ka et dérangeant nga te. Nga eloko et dérangeant nga so bo simba mama nanga. C'est lui qui touche à ma mère, touche à moi. Pour la minute au moutonnier, on se met maman à aussi kandenge alingi. Donc comme Nasuka, merci beaucoup. Bateau sur Batalibiso, merci na famille Omba, la famille Libota toujours, merci na compagnon de Dada International. Merci beaucoup na ba mourir c'est à théâtre pour s'abonner na chaîne Nabiso Dada International télévision. Donc soyez nzamba zongi top média merci. Top Max Pro, hein? Top Max Pro, hein? Voilà, merci beaucoup. C'est une amazongi tête au coup à la mukolo mususu. Bon balinganga Jocelyne Mata ma chérie, je te salue. Merci na appel bateau nyos bo benganga vraiment merci nazo ka ba conseil. Merci à Omega nganga ma copine Françoise Ekele mon ami, il depuis makambo ebimi le roi Zarané hors internet azo benganga te Glody Makoulou, je te salue ma chérie, merci, j'ai tout cas songo. Donc courage à toi ma chérie, tu as coupé la moine, mon kilango les autres habitués du jour au jour, bana kuta mike bazo kufa. Batu bana ba mbongo belé na ba immeuble ba kufi ba kei. Batu mususu ba bandaka théâtre kala, ba yo za succès na kimukolo donc tant on zamba opesa biso vie, espoir réseau zalara. Et Rosalara toujours donc merci na appel nyonso nazozoa ya bandeko na nga ya théâtre merci bandeko na nga ya libanda merci pe na ba oyo bazolo bana ndenge ya mabe merci toza toujours libota parce que tout le monde est famille libota so nzamba zongi te tokutana prochainement na numéro mususu ya émission Rosine Fefo je te salue ma sœur Myriam Jangesaka Dedel Angesaka Master Hodge Angesaka en direct de l'Afrique du Sud donc merci pour notre soutien on est là la vraie Princilia Kandakanda, mon pasteur, Ortine, Chaco, Anthony, Salama, Thérésia Salama, Eli Ilou, Coulombe le plus beau. Donc, Babi les